Maman Denise Tinda, François B. Ako Bomba Tshisekedi. Pour Maman Denise a gagné ni. François Boya pas gagné ni. Donc bato la muka bazone nga kokota sa bilo komona mito bato. Dans le quoi ba on te ba comme ça afandi la poto. Azuma kolatier kola mesa tie champagne dans zomela. Donc ta image de l'état musango. Ici on a dans l'entrée. Ils ont le kaka boui. Mutazo mona na te. Mais boaki ce qu'il faut que soit commenter indé bato la muka na vidéo wana. O moniteur bisaki bilonine. O moni botala. Yaya. Biso ka sur la distraction te. Tout ça problème na ba chinois, na ba français, na ba belge wa pia Congo. Ba distraction pas pas tolinga ngote. Bilo poto ba kena poto modèle ndengo wana. Poto kenda ga ndengo wana. Ma pour la famille on a di botana yo. Ma mingi mukolo ko yo fait que fandi na yo, on a d'abselo mo boy, o bota mali ni satini, pas mal des atinda, pas gagner ni. Bon François Béa gagner ni. Tala, bon pas ça peut respect. Bilo temps de domper vous saré nango makasi. Yo na tana kabila ndo boki image wana ba utika. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bandidon sur la voix céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde, vous savez Hollande biso par la internaute na pesi bino tout mbote na niveau États-Unis. To en Europe, siwa mbanja. Antiba Zozela, Mama Fat na Suède, Antiba Zozela. Vous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. Et ça vient de Konabino, Moïse Maoka Antiba, Nemiso Bolingara. Tout le bateau, automesana comme ça, la décryptage, et actualité politique. Merci, Minginandeko John Moboki Bende. Vous avez ici ma caméra. Deko Alvi Bialé, Sirenatire, qui m'a la voix céleste. Nabo Sainte. Cécile Moko, la fille maman de Massera, la PC Mote Sikazali, n'a beau s'abonner massivement pour avoir actualité en temps réel. Les autres Bélanini, tu vas dessous des quartiers politiques en Mok. Après, déclaration ambassade de la Chine, va donner et changer. Ni ne ko salem. Chine n'a armé ba rebelle pour n'a pas le cabas sur ba miner na makas, qu'est-ce qui va se passer? Dossier à Seni, Kadima, septembre yango, à cause intériné ou pas. État de siège, Tokome Luapi. Makambetalia, vidéos aussi qui les réseaux sociaux, aux qui a moi, Simoko, Brabengo, ceux qui, moi, ça, c'est qui est ça, fake news, Beza Makambasolo. Ba marche. Nous sommes soutenir l'institution. Nous sommes ba dépolitiser Seni. Les enjeux de l'ère, les événements à venir. Et ça ba bilément nous auto limbo là. Biso bino na journal lelo. Yango na zane sengo makasi. Ya kozana koko na kati ya plateau. Na yende toko ça la décryptage ya actualité politique naïe. Ni on ba toujours bandeko baza ko benga botu nanga ke non antibal yo yambaka bandeko IDPS na lo ba eza crise démocratie. Oyo za na poto moni ke non moi o intervenir bezate. Moi ko eza te numéro eza na ba mto ba toto ba te. O komi message soit to benga antibal. Oza na mutu Azan sort des cloches différentes bande on a bayamba awa soko bengai aweya awa mon tiki allo Coco bonjour. Oui bonjour Antibal, bonjour. Bonne santé. Tes santé ça bien par la grâce de Dieu, on est là tout ça la plus. Santé bien et ça bien par la grâce de Dieu. Tout le monde a un dossier à Bapiné. Jaman Kabunda Kaboun a toboli Bapiné à maman Mokondi. Baye maman Babi, c'est les informations. Ah bandeko, ngai totu na mutu no bandeko. O eza na actualité. O tuna te pourquoi tuna chango eza musala na salaga. Ya déontologie za bonga tuna mitu no batuna ki. A to pesa nga ba immeuble ngano sa musala nga. Eza te il fallait botuna.
Kabundi baba toboli ba pine na tomber na faux pour la tomber ba pine ya maman Marthe ababa ba biti sikoyo banda Kabundi o tenter ko benga téléphone on ba ta ba ya mbete azem poli makasi yo za mon quoi IDPS maka état de temps bo bando e bisabato même Zoé à part ko bo mona to mona ta tambola moins d'embouteillage to mona même na Kabila zai awa ngamoko étudiant ba mo photo loba elo comme là mo photo loba ngai mo étudiant en 2009 le outil campus toya c'était vers 11h na ba to mata vers tendance Kabila embouteillage akita a otambo makolo me babi Kabundi do ye babi alekita na Tshisekedi isika yo tambola alingo mona embouteillage te expliquer bandiko bio za moko IDPS makamba ba pine eza ndenge nini bandiko balanda bon on appelle sina Mexique na mutino tuni omoni pe na lelo na mboka bato bazoluka pe kaka kozwa bainformation komemango na ndenge ya ba vitesse est-ce que na ndenge oyebi Kabundi ebi mama Marthe Kabundi ayebaki mutu kwa mama Marthe aya tobango bapine tosolola pe etake bato Kabundi amoniki mama Marthe ye Kabundi aye aye te est-ce que nani ayebisi bino ke Kabundi ayo toboya pine ya bato nde polo ekomeli ti actualité oye moko akiti atoboli tuf te Kabundi azali premier vice président ya assemblée na Zoya te ya tobolaka te soko tali pe conduite ya ba chauffeur place oyo eza arrêté ya commissariat toza ba boulevard eza te yango babe na tile joli basala ba boulevard secondaire mpona kofacilité babiloko mosusu wana oso comprendre mais ya koloba ekoma neti actualité o Kabundi toboli bapine ya mama Marthe te wana te donc soki ekeke esalamaki eza te nde bato bango bakomisela yango parce que bato bakomisela yango c'est actualité oyo mosusu baloba omoni état de droit yango te wana eza yango te eza likambo oyo ekomaki eza première fois te babi chaque week-end te chaque ozoba neti bible nde lobaka selon Jean selon Matthieu selon donc il faut kopesa eloko oyo donc tozo maîtriser oui erreur esalamaki nde mosusu bazoba tobete bato maboko po bosepela oui erreur esalamaki mais kotala Kabundi ayebake mutu kwa mama Marthe atobolo bapine est-ce que Kabundi mutakitaka tobolo bapine isa Kabundi te donc eza biloko mosusu bato bazonga kokotisa kaka confusion na kati ya famille politique IDPS soko tala eloko nde ekei ekele bavitesi moko wa omoni bango na bango te tosengi na bandeko biso tozali parti oyo torespectaka mobeko soki eloko wana ebetisaki bino mabaku soki mpe bofonde yango nzambe bakoko alimbisaka bino mpo ekoma otelema boye bato yo ozalaki otenga mpe nayokaki mpa mutu yo otenga mpe nayokaki totika biloko wana toza devant etando ike bato balanda biso topesa bandeko bainformation politique ekozala bien makasi mais topesa biloko mo boye oyo ezopesa d'abord lokumu te mpona image ya mboka merci Antibal. Ok, merci wana eza réponse ya koko tokotina deuxième élément toujours na actualité tomoni vidéo yango badiaspora bandeko ya poto bonga nzambe mpe na remesaka nzambe na koma na pédicure bakompona mpe na ki ya Antibal babiloka babuzoba soki ebimi nesika na otuna ngwa comme fait partie na actualité na besoin otuna et pour na ngamo pene na fandi bwe na lobala mona eza babilo mes ancestes yo mona bateko bilo ba ndo benga ngai biblo abuzoba na ndo pekisa ba pe batika côté pe na santaka na za kimia na téléphone ngai oui vidéo mo zo circuler na réseaux sociaux do mutango azomona na te aza likolo étage azoloba ke non bayo bo mabala Tshisekedi Denis Atindi ba mercenaire Atindi François Beya ba Tshisekedi ba kufa aro tout et moi vie filmé donc mutango zo mona te azo abwaki comme na Congo ngo kindoki ya makasi kindoki koma ekomi na décret mo oyo même na ba sorcier ba tuna me kindoki ngo ya Congo pour le makasi et panzani même na bisio moi so nza mutala moko ya ba communicateur merci expliquer d'abord vidéo na uti wapi
bato la muka Maman Denise Tinda François Beya ako bon ba Tshisekedi pour Maman Denise a gagné ni François Beya pas gagné ni donc bato la muka bazoni nga ko kotsa biloko mona mito bato donc le quoi ba on te ba comme ça afandi la poto azuma ko la tie ko la mesa tie champagne dans zomela donc ta image de état musango ici on a dans l'entrée et zo le kaka boy mutazo mona na te mais boaki ce qu'il faut que so commenter indi bato la muka na vidéo wana au moniteur bisaki bino nini au moni botala yaya biso to sur la distraction te to ça problème na ba chinois na ba français na ba belge ba pia Congo ba distraction pas pas to linga ngote bilo poto ba kena poto modela ndengo wana poto kenda ga ndengo wana ma pour la famille on a libota na yo ma mingi mukolo kwa yo fait que fandi na yo on a d'abselo moboy obota mali ni satini pour ma désir atinda pour gagner ni pour François Beya gagner ni tala bon pas ça peut respect bilo temps de domper vous saré na ngoma kasi yo na tana kabila ndo boki image wana ba utika si je koko abiso on a katanda si kabila tortilla likolo ka message à WhatsApp so ce que service à renseignement ba lukio ba opérer ba tuyo même la porte ba ozo ba ye noir fanda na yo na poto so kumba so bini kuna fanda mais service à renseignement so ba ba professeur ba localiser pe mutu wana ba localiser to la ka lewana ba ko sa maman ko sa la première besoin na identifier mukolo pa ngba ba na fanda ko wana ba mener ba vous voyez ya ko sa François Beya boite François Beya zali donc grande personnalité en beaucoup peu comme tu ko toucher la première dame moi si ya Mokonzambuka donc bilo ne ko pas zani bilo bo zelande mapona na 2023 bo so ba disaison pa pamba wana ba disaison ezanga tina ba net ba jeune enfant bilo si bo bungsa tonga likola zelo so tango boki vidéo wana siko po ba mono na tinani célèbre na Paris to na Tokyo na Boston oka baninga na yo age na yo wana na poto wa do ba seli ba associé belé na bamboka na bango yo bando ke na poto wana do yo ndo kenda wana yo sila ofanda lokaka ko tambola ko kotala ba boîte de nuit osolu comme information lokuta po boaka ba luka okuna to benga nani président français Emmanuel Macron. OK, merci. Avant de ta vie il y a sujet na biso scandale na Cyril Nabino moko na ville pour la Kinshasa. Cyril Rompengaba. Scandale. Bon et bimi. Makambeleka les kalibizo moko IDPC expliquer dans votre côté la vie sujet na biso. Bon, neti bon au moni makambu ya Cyril ya Rompengaba. Donc ça Cyril na biso IDPS. Mais biso to gérard rangote. Muta gérard ils a dit faut na biso mususa na Blanchard. So ba sago organisation na bango na ndenge na bango donc wana na bakam na bango basala ki na ndenge na bango ba mbaki Nicolas Kasadi basaki des ministres mais autre ko lo baga izani omoni autre regretté muke zali tango mobule bimi bat ba otala suni te bataka ka parti au pouvoir botala ba ta désordre Dieu to de to sengi ba ndeko na boy yambala sima so bo benzi grand personnalité en mboka il faut organisation ezala bien ya malonga département ça musala na yango eloko comme mutu moko akangi makambo sa centraliser biloko to comme ye moko ye mo protocole ye moko porte-parole ye moko bani mais là à la fin ne ba retomber sani ezokoma oko so eloko bimi kabona mutu mutune eloko na yo moto pesi yo zaka uniquement mbakiti omoni yo zaka uniquement pour la presse omoni to pesi uniquement pour na éviter ba ya omona ke boko sala décharger mais ko kangelo ko komande ko moko yo moko ezala poids yo mona mwana 5 ba pesi banga ya mwelo ya 50 kg ako mangote asenga ka bato basani batindika bosa bandeko na biso bozonga nde bosalaki et bosala bien mais bokenete na ndenge ya ba comportement nyamu ezofingisa image ya parti na biso pour Kazadi Nicolas aza o biso maman ayaki wana o biso bino pe o biso mais tant mobule bimi bato apemele bato babi bango bazalaka boye bazwa pouvoir mais babunda kaka de ça bien te à la prochaine et wana et se répéter le souci. OK, merci toko directement na actualité politique Mbosso tête à tête na Tshisekedi
écarté loi congolais. Kadima a officialisé. La Mouka pour le marche le 29. Qu'est-ce qu'il va se passer? Aïe, 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 aïe. Ton marche, mon les autorisé. Bamba soutenu mes institutions. Le 29 bois pêcher, Bochika Mafa a marché calmement. Mafa, nous avons un problème à Mafaté. Venda Kendek na logique ya Mabé. Il y a repéré ça bala mike ba monotov, ba arme blanche, na changu kuna, ya ba tchevi maboko. Ndo mo fali laki laki, ba tchinga misabe. Kokuta na mboso na nani na chef de l'état. Loi congolité. Ezaki sikote. Tando ba on betando ikya. Ezalaki da mobeko ekoya na ba mikoleza koya. Bambula ya sima. Mais agitateur nde bazoka agitation. Agitation ebandi bafinga epai baloba boye epai. Hein? Ote moni loi congolité ngo te. Baloba ke to laborango na bane prochaine nde to kobenda ngo to condition pour eza logique. Eza mboka etamba la mobeko. Moyoka ki bat balobaki lubaki. Ndo moni siko awa na be chole. Nana ba kopaka biso zaki na retard information. Pour que chole Katumbi ba kende ka pona ko plaider le quoi niveau États-Unis d'Amérique. Obota la loi oyo nde to moni net Tshisekedi Tshisekedi. Tshisekedi na kuna innocent. Pour Tshisekedi mtasa mobe côté. Tshisekedi ya la chef de l'État. Ya kuti mobe ko constitution o salama déjà. Ya zo respectant encore lettre par lettre. Ils a Tshisekedi té. Soto soki mukela mambo kadima. Na bisaka on etando ikeka la voix céleste. Le corps déjà bango moko les 6 confessions religieuses. Ezaki peuple mtasinde bango. Bango mo bafandaki. Batata milimu. Bake baponi moko na bango kadima. Et les deux babité tolingi kadima te. Mais batali, toi l'état de droit démocratie. Boza 8 6 ba gagné. D na bino équipe pamba automatiquement na biso etando ki non kadima yeni mtozaka président seni. Si vous avez bloqué Kadima, vous avez bloqué processus électoral, automatiquement, il y a un chef de l'État, il y a un bougé. Autant que les chefs de l'État restent en fonction. Vous avez dit que politique n'a politique n'a pas d'amitié. Vous avez dit que Kadima espace à travailler. Moi, c'est bien clair. Quand vous avez bloqué Kadima, Kadima n'a pas de problème. Il n'a pas bloqué. Qu'on a Mikolozo King. Les autres, 2022, 2023, il l'élection de pointé pour te la présidence sénité. Parce que vous avez un dictateur, tu sais que. Vous avez comme dictateur, à ça de glissement. Ok, bien le monde a un glissement. Moi, ça c'est clair. Abindam na sema bango combat Kadima te, bango monde bagi na combat Kadima. Ngalo na bipe Kadima ngoti. Na monika kanan. Kadima. Ah Kadima, ah c'est toi mais c'est Kadima. Vous Kadima. Ba poninga kuna. Après 2 jours, à moni, banganza musubayi, ote yete, to moni fo bani, mbosa biodi. Menandereni. Ya mboso a exoté bango. Botika ko bloquer processus. Na ko bloquer processus ba ko tangela bino mobeko likonzi, mobeko likonzi amboka. To ba otanga bino kuna ekomi elobini. Ke mokonza mboka akofanda wana kino mokonza mboka musula sika ko bima. Mais so mokonza mboka musula sika bimite. Que les chefs de l'État restent en fonction. Jusque. Si vous parlez comme on a dit, un dictateur, il y a possible de bon. Bon, choisir, président Seni, Tokende, Masolo Kende, bien bloqué. Autre monde, biso to moni, c'est un combat dans les sociétés comme la politique. Et ça regarde. Bon, il y a des anticiper, na kati ya Masolo, il y a nen, il y a Seni, Tokende na maponami. Au moins, bato balamuko. Baobang élection. Baobang élection. Si on va timbre qui na élection to polara. Si tu as kaka moi yinda kaka, tu sais que la benga biso négocier. Ba lu kana négociation. Je me vais monter faut le salaire organi. Via tel peuple que non, via comme pela perdant. Perdant il y a des gars. Bon on ça ni bon na bi satan mobulu ba considérer ngai. Et c'est payé boya. Et ni c'est pas bi kuna nini. Ote ba boma ba tu éviter. Bisi to yaka ko sala nde ko tala constant na effet. Mais effet ça mite constant to ote boya kaka alinga boma batu. Oso comprendre des gars politiques bien boké na. Ya mabe. Yaka oza congolais. Bofandi
baebisi bino toke élection bino boke po pope ba base na bino omano biso lelo IDPS to sala mais notre secrétaire général akende na bandu kunati wala élection bobimba bomona ba président kunati tant que bo donner bande wa aventure bomona te IDPS toujours bendele été le makaka ok na ba cellule oyena ba parlement kulo bate mo buka mo bonu ya da élection po bakali mba ngwana so bile ba timbela mote parce que bile ba fandi bozela so l'élection samité wote to moni tu serais là comme un dictateur wote moni IDPS comme na kata seni te papa IDPS c'est un parti politique agréé depuis 90 IDPS c'est ni seni ni institution ni il y a un parti politique tout coup IDPS n'a pas que non toi qu'une élection pour moi c'est là biso bato IDPS va communiquer tout que non élection exacte problème aux arguments ok ne bazolo ba élection exacte parce que biso IDPS depuis kala élection exacte en 2023 avant que l'ango recensement identification donc l'ango papa aller 2023 ma pona mais sur le besoin ya biloko wana biso to sani biso sani yo même mutafanda ya caviar mutambongo wa tembo likula mesa abage agena ko swana muibi bia ko bunda te on batela mbongo sonyo bilo boye otesa ndeni ata muke bilo bozi muke la bulle mais logique nous ya ngwana ya ba otanga même mobeko likonzi wana que le chef de l'état na bandel sous pour comprendre politique qui reste à fonction jusque wana bogoyoka. OK, merci jusqu'à bogoyoka to super bon pour Fac Diongo aucun sortie médiatique à Fac Diongo. Fac Diongo va parmi ba guerrier au ba Etienne Tshisekedi c'est pas ba bimi boyo quand tes anté Fac Diongo quand tes até à mon attiré comme na même diapason à Kabila te quand tes até waza ba langage politique to ebele oni ya Franck Asali ya foka mwana ndako te ya Franck Asali mwana ndako biso to tsika moko to yebani mais mwana ndako ba popo wana te ba popo wana kazaka emo biso to tomboki te biso de obi ba te ba comme si que non ba pierre biso ba te beli ba to se ba liam rien donc rien pe na ba piéton konde bozane se rentrer boy bino mais cate rentrer ce qu'on et le rezate il le rezate ko to mona tambolo ko to na mwana président Ikabun même et le rezate et le netirembo tingama ide président parce que vous êtes au pouvoir déjà rentrer scolaire biso dépenda bo défendre to nani na bolingo Tshisekedi tata tato talaka mona ne yo de ça biso moi ma photo défendre kaka équipe polaté mais to liete rentrer scolaire yango to liete ngala tambo ina bana lelo la ville papa muto ota bien ya ba bulo no dame nde mona ya Frank to aussi ya chana se ngoke ko koma biso tout ba réserve yo mona na match football ba kotsa mbala moko équipe nyoso mba mote ba réserve ba saka na deuxième ba fanda pe ba otante ba beti papa entraîneur otabité face to komeli yaka li to bloqué to chababi to coupe ndemo na biso yaya Frank alobi les opinions na to kanga ngote alobi constat sali mais yemo ka pourquoi alobi aza mona ndako ya to sengi yaya kita mo muke kita kolanda badongolo misute pour moi siko yo lobi na yo mais yo quand est-ce que bazo là mon siko contexte oyoki Franck donc tu sais que aux États-Unis ba congrès ba rozani kuna discours na lo mais discours tu serais déjà clair deuxième point directement point à quoi diminuer Chine a très fâché qu'est-ce qui va se passer mais Chine tu réponds nous comme nous à Chine là nana sur la déclaration ambassadeur to la déclaration wana le bébé toyoki abi RDC à limiter RDC za terre aussi la guerre ba kan pousser c'est ça mais nana yebite que bangonde ba gérard RDC mal le bébé de voir ba kan c'est en cours te mais ba chinois ba zina voir le bébé que non ba relâcher prise te yaya ba goûter da miel ba relâcher prise parce que mutasimbi bomengo ba ka ko négocier na ye Chine lelo azongo na fois moko frauduleux na Kabila mais mon papa fumu kimba ko la ndabango no bembe ndo ko yat po bozo ndemo ka kimoyibi vous comprenez donc bango ba na cop na Kabila ya balkanisation nzambe na lola nda confondre bango
Tshisekedi a boyeba chinois te faut ba yebaka Tshisekedi alingi ke tant pe chinois zolia congolais pe koto alia et donc yo chinois ye na minduki opesa ba rebelle ba bomba congolais po yo zo ba minéré non c'est la série ba bokote c'est la série que des aboyé il faut boyer bo négocier to sololi coopération bilatérale na kati ya coopération bilatérale wana nde salaka force ya démocratie parce que bio bolingaki te Tshisekedi atali soko joba tout ça ezali faute ya communauté internationale parce que Tshisekedi tata ayebisaka mindele bopesanga bokonzi babi te topesi Kabila yo ntsela benga Kabila bonhomme abila bopesi bonhomme onini bokomona makambo osala bino parce que lelo Kabila ngo c'est-à-dire a créé ba rankini ba rando moko na terrain ya dégâts sikoyo ba rando wana dégâts oki ba chino ozola tsedi ni poto négocier to coopérer na bino il faut bofuta biso mbongo na biso 6 milliards oto pesa Kabila Chine aram oto pesa Kabila to pesa na compte 6 milliards to pesa surtout 12 milliards c'est la siboni kana la kinga kati bona ndekuna kinga kati bona ndekuna kinga kati siko bomba lingi donc Kabila tika na mbongo wana bolafa chozo kada kuna televé nani kuna ba chozo bani il faut que longola ba avantage tout ya ba Kabila na po mutu moko ba $650,000 tala ba monta msusu kuna tala ba monta donc 6 milliards azune la Rwanda a Bombe siko République démocratique du Congo et futango mbonga bolafa to futango te d'où yo négocier na Kabila kuna oye na vomoko normal to négocier Congo za pays mo riche mais Congo ndeti sera na baki lokola botiki Congo boy et ko risque ba guerre mondiale panda mais ta bonga bozonge la Congo bota Congo na fenêtre donc mo lelo Tshisekedi na diplomatie za nango aza mabela ba américain et si ba solo laki atali si ba ko intérêt Congo pour ça ba bongo te donc bino boye na bino ko Congo za pays faible bon to yiba na biso to pied na biso te boye bo solo di to solo na bino ça va bien pas bo biso to c'est ça mais ko yata ke le Congo za Chine na sala ka mandoki ndeza boite place ba minéré bimaka ba kolo minéré ba biboye avant de minérer na bango il faut négocier na bango coopération bilatérale mais cette coopération bilatérale il y a beaucoup de marchandises na ils pour les nanda d'où il faut négocier donc moni États-Unis comprendre que non et ça peut gagner Chine inde et ça joue inde s'allier Chine a que anticiper après que États-Unis ont mingi obi que na balu balia na gâté parce que le département américain va dépêcher de niveau Chine kuna ba pesi dama solo Chine a joué ka kanda ka kanda Chine ndeba ba kanda ba Franck Diongo te na ba kana so sala we mo tombokia e mo bi kita e mo kiti. OK, merci to comme na suka na suka émission na biso émission bolingaka tolo baté otozaki na koko émission comme na suka na bité en boke bende ozana 1 minute pour na mot de la fin na numéro de téléphone sur ça. Oui, mot de la fin ko zangate na pesi bato nyonso bandi biso mbote napesi bana nga mbote nene mama na lili ya mbote mifingo ya chanda do base belé pena ingénieur Bruno Kibambe mwana nga Joël do base belé na madame Bachelé belé oh tanga kwa madame maman Laetitia pose la rebonde maman Laetitia Samu mère doublée donc yo na lingaka mingi napesi ba mbote donc nzambe yaza na biso numéro nanga ezali plus de 140 entrée yango senga na ba diaspora balela Fati Beton ya bato bakasi ya to so bakasi Fati Beton yango ya ba to no mona ba raté yango zo mona bebe bana ba zo batonga ile pesa ngope ilo mo ya poto c'est ba tomboka yo ga anti ba balo ba la mena television na mena metiko yango moment ngo yango tant qu'on pesa modo tant qu'on pesa modo de wa calme biso ezaka Tshisekedi le pe ndako calme si wa mbanja mama Fatou la face est associée ya mo tozo batala mukoyo bino bo tomboka te je so bana ndako to tomboka ya bo mo peka bakolo baso batomboki bana poto yango moma yango to bana baba antibat na média et ça la peine propreté ba bébé ça le coup ma partie oui au même bana to tient c'est parce que moment yango rentrée scolaire ngamo bana 5 pas ma passe papa ma passe sikoyo nzamba ba kokwa pambola bino apesa bino bosue belé
Bobo ça n'a pas bisoté. Numéro d'anglais ça dit plus 243 84 40 69 461. Ok, merci to comme na souka na souki émission na biso bolingara. Tolo baté auto qui décryptage ya actualité politique na koko. Mitune zaki yanga ba réponse zaki aye ce qui ba ke betamaki na retirer na part na ngai. Merci encore pour l'invitation. Oui. Bon s'abonner massivement. Zapambo la bino affaire à suivre. Ciao. Ciao.